Bienvenue sur la chaîne Métro Makengo Tapis Rouge. Vraiment, merci pour notre conférence fidélité. Vous avez la chaîne au Métro Makengo Tapis Rouge. Un grand merci à notre boss, le boss Mbouta Makengo Métro, Papa Nabiso, vous avez la résidence en Suisse. Merci à trop parce que vous avez belé de partout. Vous avez l'actualité du jour. Nabiso, la chaîne Nabino Bolingara Mingi Métro Makengo Tapis Rouge, où ils ont représenté na humble serviteur Nabino Second Kapanga, les guerriers de la presse. Voilà, le lot nazanga mon côté. Je suis avec mon invité du jour, l'artiste et comédienne Viviane. Nous tous allons être bétané ma solo concernant théâtre, concernant l'actualité et à théâtre. Nous italika ma solo et théâtre. Nous tous allons bétango et l'on a l'artiste et comédienne Viviane. On a invité du jour Nabiso. Héritier Djamba Fonla de la plateau Nabiso. Viviane, bonjour. Bonjour Second. Bonne santé. Santé, ça bien par la grâce de Dieu. Bien habillé. Hein? Merci. Voilà, Viviane, vous avez au moins Mikolese Belé, fanatique Nayo, Balingara Viviane, disparition, il y a Viviane a vu pendant temps Moulaï, Aza, Oyo Kanata, Zali, comment on a été sur scène, et ça qui dit à quoi? Bon, avant la bande, on a pu sinon botter na abonné à chaîne Lobby à Métro Makengo Tapis Rouge TV. Donc Métro Makengo Tapis Rouge TV. Voilà. Abonné nyonso na pesi bino gros bisous bisika bozali na pesi pe boss ya chaîne Ombote na pesi pe Océane Dadine na pesi pe mbote na vie na nga Major Doudou so boza abonné awate bos abonné eza nango facile fan na ngai na bunga 20 ans mingi aomona na te esalanga plaisir tant boluka ngai moi c'est na kenda puis Viviane na kenda ando loba mnoko tenga mawana kenda puis Viviane akenda esalanga plaisir Viviane azali nazwaki moi temps ya kokoma maman nazwaki moi temps na loba ngo pourquoi parce que eza lipamboli omoni na biso bana nzambe na kobomba lipamboli te ena batebele bakoselanga makambo Viviane na 5 bana Viviane na 3 bana Viviane bana ba vérité te mais vérité yango vient na ochobota na mwana moko ya mwasi jolie fille Liliana. Donc eloko sala ke bomona ngate bozo mo temps ya mona nga soute na vandaki penda pona préparer ndeni na rose vraiment vraie maman. Voilà. Pour nous la vraie maman, il y a vraiment raison où Viviane en monde entier sur scène. Donc bébé déjà Zali. Donc c'est ça. Moi na liboso yowana. Moi na liboso. Ya liboso yowana. Donc on a la fierté le lobake naza pina maman parce que bateau ba yebaki identité wana te. Naza fierté, naza fier. Et bien ça dipambolite. Et kitoko robota. Ya poto mobala poto to ya Kinshasa. Bon wana eza vie privé na nga seconde na kisongi te. Obino ba journaliste bota mona kisongi na bino. Ya solo wana. C'est la vérité. Te eza vérité te. Eza vérité te, eza vie na ngai na ko mema ngo te ke na ngo na internet. Te. Na pe na parquet te na pe moi muke te na mukolo makasi. Donc boko linga boye ba vie na lenge bon te po na pesa bat mususu ba ni. Ba na pesa ba ni na pesa bango ba vie. Bazo sujet na ngai bazo banaliser comme mbongo ba kotsa na chaîne na bango. Te mais pas Viviane na lobana vérité. Ça fait ma bête parce que Viviane mobala poto, Viviane linga ki poto, azana ba préparation à poto. Ya mobala botso na pour na ba déclarer moi na kuna to a déclarer moi c'est dans moi na tonne. Ba préparation à poto na ngonga na biki na ndenge na nga. Na konta mutu te. Donc na Congo mobala zali. Adani ya Congo te aza ya Congo aza ya poto te na poto bon na poto na chance te ndeni no poto na chance akutana mbala ya bien te ndeni kasi mo beso pembe na mwasi za ndeni aye na lingi mwasi yo na bala ye mais tant ba mona ngana na succès na mona na mingi na kitoko ba yande pe ba s'aventurier vous comprenez ndé na oloba na ba émission eza vie na nga bandeko bo zo na ndinga mabete voilà ba tenir bo tenir pe rigueur te na kutani na mobali ya série ya poto te ba ona so kutana bangwana bazali na bango ka ba aventurier na koloba na kutani na mobali ya série te ya poto eza ko engager ka ngamoko na mamna oloba ya omona Viviane bo omona pena on yozala moi des citron na bata poto bon eza nazana ba vie na ngana ti Major Doudou amba na ngate aza vie na nga Major Doudou le grand boa aza vie na ngai na ba Robin Voemba disper en couleur azande ona ngai ozomona mais to sola na bango goza dessiner bata poto c'est trop dur ba décevoir trop ozomona na par rapport à ba dire na yo bon eza cause
batoka robeta mo basolo ya love nde sa wana nana ba pire vieux nana ba ser nana ba te belé on a solo na bango bata ba love bande ba déceva yo ba promesse ebele ba obengisa yo ndenge zala wana kutu te ponga ngai soki tanga meke na okinde so tanga meke na bomanzo to te sego voilà les amis bon invité du journal Viviane juste les amis introduction vraiment merci pour vos ebele boza Rolanda biso vraiment les boss Mbuta Makengo métro vraiment tous ensemble en direct de Suisse boza Rolanda biso na résidence na madame na biso maman na biso ezala rabino voilà Viviane au col na msala ngwa théâtre quand même Viviane lelo maman c'est bon quand même tous à féliciter yo tobeta na moi parcours à Viviane ozong ça va na moi identité hein pour histoire ba bomba rangote quand même nenge Viviane bandaka carrière na ezaka nini obanda pe na groupe nini bon année na okobo sana on esenga funa vana na réfléchir sous mais bino batamaele na asko na 19 ans na ok de 20 ans na rosa na combien des années na bandako na nini Viviane a bandi théâtre na groupe Chic Choc Loenge. Viviane a tambol na Banzonzing, na sala na Coco, na sala Moscovitch, na sala na Chaba, na sala ba pièce, na tanga ba pièce yo et pata vraiment. Viviane a comme na groupe Sans Souci d'Afrique. Na kata groupe Sans Souci d'Afrique do salimo ba pièce pe ebele. Na ndenge lelo na za na groupe na moko Nouvelle Alliance. Voilà. On a eu bon parcours à Viviane, au tamboli moins trop et puis époque wana oyo kotaka na Nzonzing nini salaka bato ba découvrir to bandima yo na kata Nzonzing pour à l'époque wana kokota Nzonzing ezaki j'étais Viviane et par rapport à lelone tout ça au monde makamone za okene mais époque wana ezaki benda il faut pena casting il faut pena boboele la scène et bayo casting il faut baye bayo folia libaya ba mati bino na scène batali ye na ito zwanani ezakali panangu bateza teke lokwa lelo comme na ta jeune fille ko leka mama yaka na ipa kitoko ete lobela biso ka boyeboya wa te je suis venu à pena fois ba ko bima na groupe intel ordre zala pena ma case par rapport à l'autre ba des de quota donc ezaka mali panangu bate mais koyeba nanga ka ya mo mukio na yebaka wana po ba janina po ba formaka ngai yango isala ke ba ndozonga na banzonzing quoi pire petite pena janina po à l'époque wana na soldat na linga tellement boulon mingi musala na zalaka soki beaucoup na actrice moko ala bana bolingo musala en tout cas borotel oboko akende liboso donc ko tona Nzonzing apo Firenze na Janify voilà bango la reconnaissante na bango makasi le bana mama le bamo amuke pona ba profiter na no ngai le parfum de bonne odeur vient ngai Janify mobala labrine dangue oh petite sœur Viviane donc naza reconnaissante na on so sala ozinga pena mwanzonzi mo meminga eti lelo bat bayebanga na kumba Viviane ya grâce na bino donc merci na osenga kanza mapesa bino bo moye mulai elo na osenga kanga na bo moye mulai bo mona bakoko na bakokololo donc voilà c'est bien Viviane ils ala boy reconnaissance aboy vraiment ils arabien ngo biso zolinga ngo mingi na bino ba artiste ne ba artiste ba reconnaissante ba artiste ba ndima raté ba bossa na bolamo mais quand même aux ondima c'est bien bon mais tout maintenant nous Viviane différence lelo oyo ya théâtre à l'époque au bino bosalaki théâtre ba CD ba VHS lelo bino bote kamera na ba CD na ba ni mais lelo to ina vente en ligne ou internet différence ces années entre théâtre bino bote kamera na ba CD na lelo théâtre za ya vente en ligne internet ou ba obenga YouTube différence eza makasi omoni musalo eza pasi second kokoma scénario koma ba épisode banda épisode liboso tina 10 osabo eza pasi toza bato moko futo fanda producteur aye a solliciter bino a solliciter biso voilà na besoin tel a futi bino ka cacher les restes wana yemo akebo mwana nzoto mais oyo koma biso moko il faut lukana mbongo obenga ba acteur ozo mo ba acteur musu ba exigeant o ngana opesa nga boy nga bombe nga combien ba bloco wana et ça vraiment bien té et ça vraiment bien té en plus il faut tiens sur la chaîne faut le combattre s'abonner il faut partager à mutu mususu o partager les liens boya fioto lio yo zo ebate mutu mususu o partager les liens bo pesa mbote té OK ta on a sélectionné batu yo posa na kati siko na ebite mbote les mususu na soki na sala kindenge ni na bosana ki mais au moins batu mususu ko bloquer o kapotinde les liens donc ça passe vraiment ça passe différence ça makasi ça passe mais tant wana ezalaki bien
oliaka mbongo tango nde komi pasi makasi. Donc parce que lelo eloko nini penda oyo ezosala théâtre na biso et avancé et marché ndenge tomonaka ba nigérien tomonaka ba pays mususu bazo évoluer ba sénégalais ba camerounais ya biso théâtre évoluera te na ba niveau là. Pourquoi mboka ya mboka ba continue biso yango no prière na nga mikolo nyonso batala na okana biso batala na okana biso so aussi actrice nigérien wabimika mikolo mais so tali ndenge azo vivre otala ke différence za makasi na bakare ile musu ya baya na biso maman na biso basala ba biso toye to vivre bien te donc ese nga mboka da ba continue biso batala peka na biso bayo kila biso mawa mambo eke bien lelo o Viviane tolobi mboka mais entre bino na bino ba artiste. Est-ce que vous comprenez que les artistes entre bino na bino, vous savez peut-être que vous évoluez théâtre na bino, théâtre congolais? Biso to sani, biso to sa to travailler pour na mboka, est-ce que biso to sandeni? Ba fitilité les qui lelo mingi na théâtre, parce que ils attendent la une autre différence où il y a le kalana et lelo, toujours ba lelo, toujours mon amour ba fitilité, toujours mon amour ba délire rebelle, ba buzo bebele na théâtre. C'est quand ba biloko ya rapport, ndena ba ka mboka, batala kana biso ba continue biso batala kana biso. Mais ba continue ba bongisa ba biloko msu bozo sala te ba bezo bino na théâtre bozo sala. Te bezo ya pourquoi? Ta on a na chaîne na YouTube na luka bez. Tant dans le cabez, on a n'importe quoi. Aux hommes, on a n'importe quoi pour le cabez. Bez, on est côté dans la vie. Bez, on est ça qui va y banga. Ils ont montré tout ça, ma bé. Et c'est ça dit un artiste. Non, artiste, tout le monde a ses camouflages. So ka production ye ba bengi ye aki asali ba film a tourner azongi na ye aki la artiste ça tout le monde azara na ba pongi ba so na ba fine na ba téléphone so production ya ki ba spectacle ba nini. To rota mon organisateur to saka ba beza salte on a tous les abzo bati. Bande on ngai wana za buzoba musala ngoto okena ngwa ofinga ne komi insanité komi na théâtre ba buzoba toza bantu ozo comprendre to wana ba vie to mema ba vie moko to bunda nango makasi mutu to aider ba parents na biso mais au moins na Viviane a aussi l'émission bazui baoluka Viviane polémique bagé filmer ti place Viviane à Fandaka bagé fingi la Viviane na maman na ena tata na ba filmer pe maman na tata na ita ba mo seka na maman Viviane na tata Viviane est-ce que ça bon pas biso la ba kolsa biso maman ya muninga za maman na yo papa muninga za papa na yo mais tant muninga zo c'est parvenir ko finga parent muninga azo c'est parvenir ko finga place o baninga ba Fandaka est-ce que wana za bolingo bolingo te directement fu mo na muto bonga za mwana satana po nzambe na musimbo yo mona ntango mona ndeko no eloko pamba deva yo mona esalite yo skozo mi mona nde nini do biloko wana esalanga na pasi second esalanga na pasi na mawa Viviane lelo oyo ntango monaka musala théâtre ntango talaka carrière na yo oseri pushaka na nini ntango talaka carrière na ngai na se reprochaka po na bomba te nando yeba ka ba série succès zali ba producteur ba oya ebele nga vena na succès makasi na liara kaka na bomba te na bika lobi na ozwa lobi producteur na oya to sa sous 5 films lobi okuna oya lobi mutana oya OK na yeba ki lobi te ke makambo ke na robe bande baby boy donc so na zaka na baba ni vision aigle vision de loin mais elle me soupe na mboko te voilà de là on a se reposera moi Viviane, tant que ça a succès à l'époque, on a besoin surtout dans le film Moscovitch. Bataille, Viviane succès, au Gérard a succès dans un par rapport au tout le monde a payé, ils ont conseil qu'on peut s'appeler les qui n'ont pas les bazo ça a fait succès. Tant que bino ça a succès, au Gérard a succès n'engeni. Il est là un mutu, comment un poli, bébé sagayo et salarayo nini, au Gérard on est. Il est là un mutu. Na beba na côte ça skolo yenge makasi. Na côte ça lo yenge makasi. Yango na ka c'est. Ça parmi les blocs c'est pour ça dans mon pays. Ah ben voilà, na za mututi. Mon ami solo na ngamoti. Viviane pena solo na yemoko. Ça me be point. Ezala nango. Na chaka lo yenge makasi nde na tala ba leki na ngaba ya mikolo ba ocha lo yenge na otala na oseka. Mais tant on ocha lo yenge wana fo senga ka sagesse na intelligence. Nzamba aider yo.
Paul to habiter le monde ya ligne et ko na ligne na YouTube anini to habiter lobi soki e ko koma sundenge nini donc bon ça ko il faut to habiter to faut yebela déjà yango yo voilà parce que Viviane lelo regret na yo zaranini tango ozota la carrière na yo tango ozota la depuis au banditi lelo oyo zali Viviane regret moko zaranango ezarani. Bon, naza vraiment na regretter, naza rappelé na regretter pour âge zana. Ngano na koksi 40 ans té. Na habité après 40 ans za mabombeli ngani. Donc naza na nous second, na saka musalango, naza. Regret za raté Viviane, loba solo ko Viviane. Regret za té pour na comme na sukate. O muto regretter so comme na sukate. Na comme na sukate, no regretter ndeni. Naza na nous. De to kende kaka. Viviane asala barando ebele, Viviane alinga mibala bato, Viviane akabwana na ba camarade, Viviane manka bata, manka ex-président na ye pour de chasse, alongwa na nenga faux. Eza parmi biloko ya Viviane oto yebi. Oyeba ngo se reproche na. Wana na se reproche na yebi. Wana eza biloko avana ko mwana nzambe. Donc na sala ba biloko wana. Ba degani no sala. Partager mata mwanda mko. Oh tangi wana. Yo mongo ba samsu te. Te. Ngo beba na pour de chasse bobongisa. Wana vie na to bongisa na biso. Voilà, on continue la Métro Makengo Tapis Rouge télévision ndenge zalaka abonné na biso voilà. Viviane lelo oyo YouTube ina makambo nango, YouTube ebimisi génération YouTube. Génération YouTube ebimi ba jeune ba bimi na YouTube en tout cas bazo beta bazo pesa pe makambo na bango. Est-ce que bon di marape bino uti na génération ba de VHS ba CD, est-ce que génération YouTube est-ce que on di marabango pe? Oui, bah ça me sala bien. C'est vrai. Bah ça me sala bien. Neti banana wotangi so mako. Basé belé na. Bananio. Basé belé. Ba belé second ba belé ba bimi ya mibali le kwa ya basi. Natanga komo mususu teza ke Viviane natanga komo na ngata tanga ka intelité. Ba on tout ba important na misu na ngai. Et surtout na posa au travail na bango na oza égoïste té. Donc oza pire ka ya mutu moko te bango tout ba esima na ngai ba baleki na ngana musala. Est-ce que va reconnaître vraiment Viviane Moboya na biso iné na biso moko ba fortuna wasko fortuna bango neti tant on vendre komona bena appel boye bokutena moko parmi ba osa succès até respect tant que doyen tant que yaya est-ce que vous aurez rappelé ba mérite ba respect wana na zo ngo pa petit na Barcelone Barcelone pena le ngate ah yesili hein à Barcelone yene na kuta na année souvent à part wana ah Viviane lelo oyo ba film eza osala Barcelone ananda tant kombo Barcelone asala ba filmer ba coquette ba belle vie ba sila ba film eza osala me belé mais toujours retrouver Viviane T na kata ba film o lelo YouTube génération YouTube toujours retrouver Viviane T. Et ça parce que au bébé ça na bango et ça parce que ba bing ça côté parce que Viviane na lolendo exigence to ezarani. Eza ke nazaki susu na actualité te. Musala na biso senga pe mutaza visibilité te. Mutaza na actualité pour écouter pe ba vie na YouTube. Ozo mona ngaza o mona na te. Ba ibi position na ngate ba obenga ngandeni. So on mi monde certaine ni Viviane tangue oza doyen oyibi musala na. Sala ki mo makambo mabebele o te ko tanga tanga wana. Ta ona yo koma mwana nzambe. Rappelez biso rote makambo. Na yo tanga na yo koma mwana nzambe ta ona bongo ni mutema na yambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na zwi batem na ya komona théâtre mabe. Na ya komona théâtre mabe po na melana ba diamba ba cigarette donc na sala mambebele. Na ya komona théâtre mabe. Ti na vanda na tuna molimo ebisinga bi na ngai te. Ponga na mona boli ya bonwa Omer apporte boli ya bonwa Omer. Na mama Lili Luzayambo. Donc molimo ebisinga yi théâtre ya musala mabete. Ya musala malamu tombo futa yo tongo zambongo chadim. Yango monenga na yaki na théâtre. Bon ta wana nyoso na komena degu ya théâtre. Na zo mona na pete. Ta ona yo zongela. Na ko mona na monda mundam ta ona yo bota susu. Na du sous repos ata yo moko. O mona na te oza na actualité te ba obengo ndeni. Même ku ba fanu batala biso so ba monote na ba monote donc ko kabape mona esilaka nango na pe esila yo bena ba bosa na bango ba bosa ni yo eza normal c'est so ba moni mo ville ba ko tsana ba ngaka ba benga ngaka ba bengo ha ba benga voilà Viviane lelo oyo zaki na repos je crois bien repos esili hein esili donc ozonga no scène hein ouais moi te ke na lo ba déjà
Métro message nous lancé na ba fanatique na yo oyo ba monaki disparition à Viviane oyo ba monaki o lisusu oyo manka bango ebele sur scène message ni le logo ko partager on ba fanatique na ba fan na ngai na ko teka na sandu te ata na gambela ko zwa mesa na ko kate na musala musu na osala te informatique na yebi to ba tshaka na bureau musala ngai théâtre donc osala ngai théâtre donc bo retrouver ngai susu ndenge bonde ko mona ngai en tout cas na osala effort bande ko na so ba benga ngate ngamoko na ko benga bango ndeko zoza na film etianga ye pona mona na kaka na sepesa bino bafani na ngai yo mo beno benga vivre mikiti si ben oui station hein te za ba fruit ya kozala mona na nzambe ai mado do mazie oyoki te conseil opesa ngai wana ma copine chérie bazana Irene na bamboka bapaya kuna baba kenda kala tongo basa mabala ba conseil bapesa ki c'est bien bon Viviane lelo oyo esala bo pas tene omona baninga no ba se retrouver na ba poto yo tika na Kinshasa ba génération na yo oyo bo sala na bango bo brilla na bango à l'époque on a basedi bon poto etanga so etanga maite omote ko no boma na nzoto le sala nga pasité na Kinshasa na bien na vivre très bien so nzamba sali ke na ko mapi mboka wana eza pe mabeta mboka ndo zaka mboka tomonika poto te ba Nigérien ezali osomona ba Cameroun ezali bamboka ezebele zaka poto te so opportunité pesami na otambolaka. Voilà, Viviane to comme na suka émission un mot de la fin par rapport à ba fanatique na yo message ou question ngana tuniote message au groupe ça na ba fan na yo oyo balingaka Viviane et puis na numéro à contact bato balingi ba soutenir Viviane ba producteur ba médecin parce que les ba producteur ba komaka ba kolo ba chaîne hein oyo ba ça va filmer moi message za nini profiter l'ensemble message ezaka na ba kolo ba chaîne na kolo ba chaîne donc na besoin na ko taper ba pièce na ba chaîne na bino bato ba na besoin ba soutenir ngai na za artiste mboka na bino bo soutenir ngai musala oyo eza passe na ko ke ko sa kindumba te kabno nde bo sunga nga pona sa musala o bien donc na zongi vena sur scène bino se bo déclarer bo mona ngate tango yo numéro na nga ya téléphone ezali plus 243 89 81 10 431 pona ba soutien na tournaka na tsape ba film na ba pièce na bino ba chef ba patron ya ba boss ya ba chaîne quoi numéro plus 243 89 81 10 431 wana ukoti ya contact na ngai na WhatsApp tokosola na biso bien na profiter pesa ba dédicace na ngai na pesa ba dédicace na ngai na Major Doudou le grand boa na bosante Océane Dadine Martini na bosani ote Rigine Ribol wana ba mina ngai donc na pesa bino ba mbote bisiko bozali Robin Mvwemba display en couleur mbala sur la miliki ye wana na pesi batutu bayebi ngai na posa tozala contact maître Pidens likofi eleki mbasu na pasi na bosani ote batutu bayebi ngai merci beaucoup. Voilà, merci Viviane ngo accepter bisoto ya mbayo awa na Métro Makengo Tapis Rouge TV. Merci na pena boss mkolo chaîne numéro na ngai papa Métro numéro na ngai wana to solo na kota pe ba film na ngai awa même ba gag na za na ngai na osala pe musala bien bato olinga to benga to tourner kota kaka. Voilà. Les boss ayo ki ango les boss on est message na yo les boss papa Makengo voilà donc merci na mino bolanda ki biso de partout à travers le monde à travers cette chaîne Métro Makengo Tapis Rouge télévision merci et boza ebele de partout pour continuer ko s'abonner ko liker ko partager na émission na biso vraiment bozala jamais déçu bozala na ba notification nyonso ba vidéo na biso et ko komela bino voilà donc merci à Héritier Jamba qui est derrière la caméra ngala bino tokutani bon na prochain numéro. Bye.